nazalaka na ange na ngai gardien oyo amemaki ngai ti na likolo pona kende kokutana na Nzambe. Namoni apparition ya moto. Apparition cela veut dire moto. Tango komo sama onimba. Tango nakomi kosana eti na konimba mukeme naza kovanda pona la mukaki. Okay. Apparition. Apparition ana cela veut dire namoni ange. Ange akiti. Akiti boy. Ya vise c'est pas dit que ndoto. Omona boy. Nazomona akiti directement liboso na nga. Yende abenga ngai kichaka chaka. To bimi siko awana. To bimi na chambre to bandi kokende. To kotol to sauter ne bomona na ba film ba to ba pumwe ba ke. Maintenant côté to kei tellement to gende na vitesse na moni place to ekokoma neti ba to ba otinde likolo ba kiti. To komi place moko to kiti boum mais to bloqué. Alors que beauté na alors to otinde na set ozomata. Mais likolo pozo ozomona ka oza dans le vide. Maintenant ba nuage moko eza liboso na yo ebele. Natali na mupanzi na ngai mutamimaki ngasa esusu te. Natikali ngai moko. Nakotikala ngai moko nde na moni na musika. Mutu moko ateli avandi na kiti ya munene. Ya mondele me elongi na moni te. Mungongo na yazoloba na nga eza kwa mungongo zobima na micro moko ya munene. Baeko wana. Kichaka chaka. Mais azobenga na kombo ya mboka parce que kombo na kalupe. Izalinga Nzambe no naza kosolola na yo. Mission oyo nazali kotinda yo na mokili. Po okende ko défendre les esprits perdus. Tango na ki malobane ekoana, cela veut dire na longwe, omoni ati viser longwa. Mais osutuki mamoko boum okwe suko na ndako na kacha chambre. Okoti na tol mutu ayoki te nini te zamba événement ezoleka na kacha chambre. Parce que mutu il faut akufa kaka po Nzambe azalaka na posa ya esprit wana. Oyo ezalaka kati na yo. Chaque chose a son temps. Il faut esprit wana ezonga po esala isusu musala mususu. Parce que boyebi na kati ya jeune wana il faut ezala na nini na kati wana ezaka ka jeune et prière te. Il faut oyeba ko respecter e ba loi oyo Nzambe atie po jeune esalema. Ça la jeune de tongo ti 18h mais ozo péché. Alors maintenant après OK ba bikiso ni mutu wana ndazo mema ona erreur. C'est pour cela na compréhension du monde na lobi na bino ke bozo ba problème na bino boya na ngwe pa na ngai ngande na retrouver solution. Vous évitez que ordre ezalaka même il faut qu'il n'est pas président de la République. Il faut qu'il n'est pas conseiller na il faut qu'il n'est pas kingana ya mieux pour côté sayo et pas président. Est-ce que vous évitez que Nzambe ana pas voler que pas ni folie que pas mutu moko bo pas même ma prière na pas na. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois o ya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engambe mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi Nzambe mwana ya Canada ya Tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa
délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote, balandi nyonso ya chez Biso Télévision. Boy malamu na émission na bino, réponse à nos questions. Vous savez pourquoi on appelle ça la réponse à nos questions. On cherche toujours à trouver des questions, des réponses, excusez-moi, à toutes les questions que nous essayons de poser aux serviteurs de Dieu. Nabatu nyonso to yambara awawa, des témoignages, des belles émissions. Awawa na chaîne na Biso réponse, il y a chez Biso Télévision. Voilà. Aujourd'hui, on est là. Avec qui c'est pour la première fois que tu as mis Awana émission et réponse à nos questions, mais il est toujours là avec Chic Moukadi, mais il va plus se présenter. Je sais pas, je l'appelle l'homme de Dieu. Est-ce qu'il est pas un homme de Dieu? Oui, Azapeka, homme de Dieu. C'est l'ambiance de cette émission. On va plus parler de lui. Aujourd'hui, on aura à parler de son témoignage. Bon, je peux parler des témoignages, c'est-à-dire son parcours. Après parcours, on aura à parler sur la délivrance. C'est ça, on va parler sur la délivrance. Voilà, la délivrance et miracle. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne santé. Oui, santé, madame, monsieur le journaliste, et par la grâce de Dieu. Comment ça Comment on vous appelle? Grand maître Kichakachaka, le défenseur des esprits perdus. Grand maître Kichakachaka. Oui, Kichakachaka est Zara. Oh, tu bêtes à check. Oui, Kichakachaka est une signification. C'est pour cela que, comme on a un grand maître Kichakachaka, parce que Kichakachaka est bête à Kanatanga, pas si peu Natanga Bisengo. Pourquoi Kichakachaka? Namatanga Ezali. L'église ezali. Pourquoi Kichakachaka? Parce que ngana za partout. Namatango kokutangai era bisengo nazalaka na batu era maape nazalaka donc naza partout. Alors comment c'est arrivé le loyo grand maître? Au Botama rappelé grand maître té. On va plus parler de toi. Toi sur la norme amunayo avant to kenina miracle délivrance et miracle hein. On les a thème to Simba. Mais moi 10 ou 15 minutes mon rôle to le bilana nuyo. Grand maître Kichakachaka au Botami wapi au Utawapi? Oui, grand maître Kichakachaka Botami na Katanga. Au Botama Lubumbashi. Na Botama na Lubumbashi. Batoto Katanga. Oui, mtoto Katanga. Jambo. Mtoto jambo sana na furahi sana d'abord batoto Katanga bote na milamukia vraiment. Oui. Na Botami na Katanga, ne Katanga mais grandi à Kinshasa. Oui, à part voyage na sali Afrique du Sud, na sali Dubaï, na sali Cameroun, Angola, Namibie, Congo Brazza, na sali voyage vraiment. Sikoyo grand maître Kichakachaka ozalaka chrétien, musulman, pour les oyo au côté na secte nomoko, il y a église na yo pour tamboli pe mo ba religion nini sala qui était. Le grand maître Kichakachaka on parle ndenge mususu. Oui, mais c'est les journalistes, grand maître Kichakachaka na tambo na ba religion mingi, mais ils ont l'utilité à kotanga ba kombo ba église parce que dans la publicité na bangote, na tambo na ba religion mingi vraiment mingi jusqu'à ce que et ko arriver qu'il faut na sala mena oyanga moko. Et lo nini ezaki au sala yo. Nini otuvaki ya mabe pona yo lelo omimona kete na zayanga pe spiritualité wana yo comment parce que ezaba ama bato bandosana bango. Et est-ce que Mutumoko a influencé a initié? Non, juste il faut bande ko balandi balanda malamu na meka ko expliquer va comprendre grand maître Kichakachaka place à Utaki. Tant on a tambo na ba religion belé soit dans le bien belé donc belé plus de catholique. Donc dans le bien belé presque. Ba réveil. Na zoluka o nga na bande ko luka. Na bande découvrir en côté. Donc na sangisa ki trop. Alors c'était tombé comment? Pour les longs comme un grand maître, les révélation de la Kingai, Nazalaka na ange nangai gardien oyo amema Kingai ti na likolo, pona kende kokutana na Nzambe.
pour na a révéler nga makambo o nga na sala ka lelo comme miracle comme ange olala ka ange aye. OK, non, ce qui muta bota na sala kana ange gardien na ye. Dès que bota nous na ange gardien o ya ko kengela jusqu'à ce que mukolo ko kufa. Wazala comme défendeur na biso comme avocat na biso wa sambela ka biso si tozana problème na likolo ba ko tuna e yonde ozalaki ange gardien na ye. Alors tala grand maître tambola ki boye yo lobini ni ange wana ndemena a compris explication. Maintenant c'était comment après avoir ko tambola ba église ndenge na lobina bino bozolanda ngai bandeko nanga na tambola ki trop na kota ki banda ko fale pa na kota pona ko luka ko comprendre réalité à monde na banda ko nganga do na kota na tambola vraiment partout pour comprendre la réalité au monde jusqu'à ce que naki ko comprendre ngona façon oyo nzamba bengela ki ngai. C'était comment tant ngai na lalaki et pas na ngai c'était un jour ngona lalaki na lamuki na vandi na moni ke pongeza te on a expliqué la vérité. Eza vérité. Réalité na yo. Réalité nanga. Pe eza ndoto te. Tant na lalaki na lamuki. Et fait à Kolamukanga na lamuka ki na vandi na bandi ko sentir mal à l'aise. Ndenge ka to sala kaneti mo pepe moko ya mvula ezoya eza ko déranger libanda. Maintenant na vandi na mbetu na bandi ko yoka makelele nini. Alors je me suis retrouvé directement na moni apparition ya moto. Apparition cela veut dire muta tango komo sa mo nimba tango na komi ko saneti na ko nimba mukeme na za ko vanda pona la mukaki na oyo kaneti ba brûle banda neti mvula ezo menacer maintenant na moni apparition ana cela veut dire na moni ange akiti boy ya vise c'est pas dit que ndoto o mona bo nazo mona akiti directement liboso nanga yende abenga ngai ki chaka matuni namoni ange akiti nazo comprendre te siko avant ange akita to sola muke okomaka déjà na ba désespoir ya ba place onyoso yo kenda no place itunga la kenda ki na komaki na ba désespoir makasi parce que ozola ngo pe ba retour parce que ko so kotinda ka nganga retour ezali non koluka oyo bando lukoso mona te nini baneko na comprendre réalité mokili pourquoi batu ba souffraka pourquoi tokoki kozala donc on ne kotuna ne ba question te na kota na sambela muzindo na nzamba répondre nga or que na bandeko kota na zo sambela ndenge sengeli te na senga nzambe naza ko se retrouver te donc soué na yo to botama ezara o comprendre nature na comprendre nature pourquoi les gens souffrent mais on a besoin réponse jusqu'à ce que lali ange wana yo lali ange aye après avant daki aya junga bisinga ki chaka après mer likabalo ba na chaka nazo comprendre te aya bisinga yi lelo ngai na ye awa ko visiter yo nga nazolo belo côté cela veut dire nazalaki ka justement nazaka ka bodo nazomona neti do nazo comprendre te mutu moko bolati robe ya pembe basuki ebele ya mundele o lelo na ye ko visiter yo nga na lobi oyo ko visiter nga po ngai nazalaka pe mutu atembea mingi nazalaki mutu atembe makasi na bi oyo ko visiter nga bi oui na ye ko visiter yo mais na ko lakisa yo eloko moko oyo ezali secret caché oyo bande ko luka yango mais oyeba ki façon okozoela ngo te nga na répondre nga bi oui je suis prêt. Alors monsieur le journaliste lokola telema ki liboso nanga tozalaki neti dans 1 mètre tango nga telemi apusani mene pananga dès que apusani pananga abaluki na mopanzi oyo ya ngai ya boy droite yango gauche yango abaluki koto tango abaluki na mopanzi ya gauche nanga mena abimisi loboko ne ya simbinga loboko na droite esimbi gauche nanga tango esimbi gauche nanga omoni ba film nde to mona ba bakenda kana mopepe cela veut dire to bimi place tozalaki na chambre nanga je dis bien to bimi wana awa na Kinshasa non eza na Kinshasa wana na Katanga to bimi siko awa na to bimi na chambre to bandi ko kende to sauter ne bomona na ba film bato ba pumbwe ba kei maintenant côté to kei tellement to gende na vitesse na moni place to ko koma neti bato ba oti nde likolo ba kiti
to comme place moko to kiti boum mais to bloqué alors que beauté na alors to tine na set zo mata maintenant tant to zo mata na koti na mondo to kota ki wana na likolo na monique nde to communauté to telemi boum. Est-ce que vous comprenez comment c'est les journalistes? C'est-à-dire pas après pas to telemi mais tant to telemi na simate to telemi dans le vide donc zo mona c'est na se ko talo zo mona te mais likolo po zo mona ka oza dans le vide maintenant ba nuage moko eza liboso na yo ebele natali na mupanzi na ngai mutamemaki ngasa isusu te natikali ngai moko nakotikala ngai moko nde na moni na musika mutu moko ateli avandi na kiti ya monene ya mondele me elongi na moni te atelemi na musika na musika aza mundele avandi na kiti lumière ba ange basi ba entouré pembeni ko ange poani po azana mapapu ba ange azana mapapu ba ange bazalaki na mapapu toujours ba ange bazalaka na mapapu ba entouré mutu avandi mena na kiti ya monene ba ange bazana pembeni na lumière cela veut dire ya makasi donc moya mona face ne okomona te mungongo na yazolo bananga eza kwa mungongo zobima na micro moko ya monene ba eko wana kichaka mais azobenga na kombo ya mboka parce que kombo na Kalupe oui vrai nom ezaka nani Kalupe prénom na ezaki nani Jani Kalupe oui nde siko ya bengi ngai Kalupe 3 fois donc nazotala na moni muta vandi mais okoka kokangelo ngene te po lumière ezalaki makasi trop na mpandine to ba ange belé do bas vandi dans le vide na mopepe izalinga itambe no naza kosolola na yo mission oyo nazali kotinda yo na mokili po okende ko défendre les esprits perdus milimo oyo eza ya kobunga il faut o défendre yango pe oyo kosala na kombo na ngai nzambe na yo ekosalema pe oyo okosenga okozwa réponse nango kosilisi malobana na kita directement mutazong sanga salakate na ange tokendaka na ye alimwaka tangu na telemaka tangu na ki malobana ekoana cela veut dire na longwe omoni tu viser longwaka mais osutuki mamoko boum okoye suko na ndako na kati ya chambre okoti na tol mutu ayoki te nini te eza événement ezoleka na kati ya chambre bon tangu na kiti na sentir mbala moko neti chair de poule kotikati nanga alors tango kotikati nanga chair de poule kolamuka na lamuki na tongo na lalaka te na vandi na moni événement na ko expliquer ba tout temps na lamuki na tongo ne miracle bandaki wana siko miracle ne banda oui premier miracle na salaka na koki kobosa na te tango na lamuki na tongo na monaka mama moko azoleka liboso porte na bengi mama na nga bizo kende wapi ayibisinga lobike nazana mwana na nga na hôpital mwana na nga azobela makasi mais nazwi bakisi oyo na kepo ba traiter ba chuba ba nga bité mwana na yo azana hôpital te azana ndaku na yo esprit na ye ezana kati ya ndaku na yo omoni bakisi oke nango kuna ko traiter te ale zonga na ndaku ndongo zongi kende ko belela mwana na yo 3 fois na ndaku akotelema na hôpital akoyati na ndaku na yo parce que kende okango l'esprit na eza na kati ya ndaku na yo okomona na se ya mbetu ya bana wana okomona bache mbuma ya babenga mbuma ya avocat ezali na tonga wana nazo révéler makambo siko premier miracle na yebisi mama nga azoke note mo ngabi zonga na ndaku na yo okozwa mbumana olongoli tonga belela 3 fois okovana na ndaku mwana ko telema na mbeto hôpital akozonga directement na ndaku ayokyo mwana yo e mama yoki azongi ndute zalaki mais azongi ake atali na sambetu amoni mbuma ya avocat na tonga longoli tonga abeleli koma mwana na ye mais na batu o bamona ki ndenga bimaki mbangu na bakisi ake kotika na hôpital tant bamoni azongi na bakisi et puis à côté la chambre abimi abeleli azongi avant libanda ba comprendre ki te mais maman aucun hôpital te
na kokende sima mbala moko directement ta mabeleli loko za ba dispensaire à quartier et ça qui 30 minutes te ba moni mwana na e auti hôpital azoya nini ote na za bien mwana za na âge moi a 21 ans à l'époque avec na 21 ans à l'époque maintenant mwana azongi dans les premiers miracles ba miracle les belé. Voilà premier miracle en nous salaki oya papa Simo Kimbangu izalaka oseko sa mwana 12 ans ya Yesu mwana peka ya 12 ans yo mutu alingaka kufa po esprit d'aba kangaki okango liango na âge 21 ans c'est-à-dire D1 1 2 to sala on ka boye mais eloko mo itikenga na mona ki o musa ba vidéo oza kitambala mo rouge o bongo la mai jus o sa nangana le kisa image wana mena boyaki. Comment on commence à niveau de ça miracle ya mai bongo yango jus? Est-ce que joana ndenge bonga ma mai et mai ne bonga ni jus? Joana zonga appelé sous mai. Comment ça fait des miracles? On les a ba miracle moko ya mabete. Bona ebité miracle ya mabeso ezalaka ndenge nini ya malamu peso ezalaka ndenge nini. Et ça te différencie miracle to pesa ngo ba combo. Mususu c'est comme magie, mususu c'est comme miracle. C'est ça non? Te différencier mais non c'est un miracle. Alors, ce que mon miracle on a na sala qui wana ke mai comme jus. Mais utiliser ki mouchoir rouge point. Okoki ko utiliser mouchoir ya rouge, mouchoir à pembe, ko utiliser pe mouchoir te. Na ilo mai na faire au bon. Ko tantete batantaka homme spiritualité. Na tantete na proposer. Ko tantete miracle okomona ngo okolemba ngo pe okoki ko kima. Parce que je suis un grand maître, homme de miracle. Miracle to sala kawana. C'est un miracle à Kindokite. Nyon surtout na lobaka na bino bozali kolanda ngai bande konanga na monsieur le journaliste. Nyon surtout yo mona na mokili nzambe nde asala nyonso. Ozolanda nga très bien. Mais les lois sont kozong sabino kaka na Bible na bino. Mais Jésus azaki ma bongo livin. Bino bondimi ya point. Pour combiner Jésus. Yango bondimi azui ma pa mais abaki pe bo sala plus que nga plus alobi pe bien boko sala plus que kolekanga maintenant ce que biso to sali plus que koleka bo baloli yango comme magie mais utiliser mouchoir rouge te mais oh ya utiliser ça plus que to mabe azui mabela tie mutu na miso mutu afungwa ezani eza pratique ça ki ngape na salika pratique na zuka mouchoir na tie bo changer ya rouge mouchoir rouge salelo to yebi ke ba occulte ne ba utiliser ka rouge po ezani la couleur du sang. Les andenge bino bozali ko raisonner à propos à mouchoir les andenge bozo raisonner mouchoir. Est-ce que ndenge comme jus et kozonga pe mai? Mais ekoki kozonga pe na nguya ya ye moko. Parce que nzamba zali capable ya ko balusa pe ya kozongisa ya ko kotisa pe ko bimisa. Et kozonga nango pas de problème. Kozonga nango pas de problème. Très bien, là c'était plus témoignage na yo ba miracle ko salama après wana yo moko ko penser ce ko au sala ya yo église était ya on to bengati bon quelque sorte ezaka ka église mais yo bengani eza na lobaka eza centre de formation na formaka eza centre de formation compréhension du monde mutu faut comprendre le monde eza formation na formaka. On les a centre de formation. De formation. Comment on dit? Compréhension du monde. Qu'est-ce que tu veux comprendre dans le monde? Ce que na lukaka na comprendre. On comprend un peu déjà. Na comprendre te na ki ko comprendre. Ya on a ngana faire voir. Ni nous comprenons na moki. Na comprendre na comprendre. Pas sur tout ça par exemple. Pas si tu na comprendre système déjà moki. Ezandeni. Comment mutu ako vivre na moki? Pourquoi moki les a moki? Parce que vous vivre na mokili mais bozo ya mokili te elobi nini do bozo comprendre te bozo la na ba norme ya mokili te mokili za na ba norme nango esengeli moto a vivre nango mais na bino bozo vivre kaka na loyenge sans que bo comprendre le monde. C'est pour cela bozo zo ba problème bozo encaisser toujours ba problème oh il fallait pas bo encaisser parce que bozo comprendre makambo bozo sala te boyebi règle déjà à monde te monde esengeli nini moto il faut vivre ndenge nini c'est ça boyebi yango te. Donc oui, bien ngote, yango compréhension du monde, des autres qui s'abattent monde, des autres qui sont nature.
Il faut y avoir nature, il faut y avoir monde, il faut qu'il y ait les présents de compréhension du monde pour préparer le futur. Maintenant, il y a les passés, les cas 5 siècles passés, 10 siècles, et quoi apporter au nini na vie. Le cas où il y a les présents, il y a un de quoi apporter le futur. Mais le passé prépare le futur. Bah, erreur à passer, l'MTT, il y a un présent pour mieux préparer le futur. C'est ça qu'on appelle l'histoire. Wana sikoyo, obandi comme mangai na kibomusuni na bino. Olandinga, la spiritualité, ce n'est pas ça. Et ça, ma kambuya koyeba, mais on pratiquer le comment on kunate oyo et pour préparer le futur. Koyeba, oui, mais qu'on pratique. Qu'est-ce que on a makambu oyo et les cas il y a 10 siècles après, on pratiquer ni. Quand tu fais le kobongo la maïjeu, c'est le passé de Jésus. Ce n'est pas le passé de Jésus, c'est Jésus à salaka ya bongo, mais moi je fais maintenant le présent. Nalandi Jésus té. Arbo la ni. Nalandi nzambe pouvoir apesa nga ngona osela. Pour toi Jésus est qui? Jésus a sa disciple. Jésus a sa disciple. Le kola ba disciple mususu te. Disciple ndeti nani? Non, ba disciple ba se belé na za tanga. Ba disciple kaka ndenge bi ba. Ndenge yo posa disciple. Je suis un homme spirituel, disciple moko, mais avec beaucoup de quoi? De puissance. Ah Seigneur Jésus. De puissance, beaucoup de puissance. Yo ko benga nga disciple na ba terme na bino, mais je ne suis pas un disciple. Ah mais pourquoi tu bon là ça n'engage que moi. Disciple. Alors on va de qui voilà? Yo ko benga disciple ya nani? Ya nani? Osa disciple nani? Ya nani? Ya yemu konzap. Ya montute. Yes. Pour toi, il n'y a que Dieu. Seulement, il y a un seul Dieu. Mais beaucoup de branches. Il y a une branche. C'est les journalistes. Les branches, il y a une branche qui a la compréhension du monde. Les branches, il y a une compréhension du monde. Si je dois poser une question, la compréhension du monde. Pourquoi la mort? Pourquoi il faut qu'on koufa? Oui, na compréhension du monde, na répondre à la question pourquoi il faut koufa. Parce que mutu il faut akufa kaka pour nzambe azalaka na posa ya esprit wana. Ou ezalaka kati na yo. Chaque chose a son temps. Il faut esprit wana ezonga pour esala isusu musala mususu na mokili oyo. Donc tango esprit wana ezali na yo, il faut okufa pour nzamba récupérer. Il faut tela au délai, il faut monter obligatoire akufa pour nzamba zo esprit wana asale lango musala o azosa azana ngo besoin. Cela veut dire ezana sens nini yo moto il faut nzamba lobi okufa. Parce que tango acheyo na mokili awa, au vivre supposons 70 ans na mokili, il faut okufa pour esprit wana. Il faut y travailler. À côté de la maintenant, le lenge est qu'on travaille na 70 ans à PCO. Tant qu'on fait travail qui m'a l'âme à récupérer esprit naé. À ebini na osala nango. Tant qu'on travaille ma bé na mokili à récupérer ango pour apinir ango eba nini à osala na esprit wana. C'est pour ça que l'enfer n'existe pas. Non, l'enfer n'existe pas. Oyo ndenge bino bokani cela. Lieu du tourment existe. Bon. Zape kakandenge wana te landa lisolo ya enfer siko mena. L'enfer n'existe pas. Ndenge bino bozolo bakeno bo rezonaka. Ndenge balakisa bino que l'enfer e kozala moto bokoti na lifelo bosali nini long. L'enfer e kozala jugement. Bino bozo confondre jugement na enfer. Enfer mutakokota na moto batumi non okolekande na jugement après jugement okoza punition après punition maintenant punition esili okoza libérer esprit ne okoza libérer et ça se comprend très bien. Donc après jugement monde mususu koya oleki na punition yo mutu mabe neti yo mutu mabe. Oh, yo qualifier mutu mabe. Oui, parce que za kubunga za mutu mabe. Nini la exige na bungi? Olandaka oza na enseignement ya compréhension du monde. Yo uzonga wapi? Mena oyebelinga wapi? Yo no za na libungi. Nazotanga yo. Otanga ngate. Yo no za libungi ya kokota watu la erreur. Erreur yo zo sala ya kokimema watu na compréhension du monde na ndenge na yo. Parce que moi je suis le grand maître. Souci na nga ezali ni. Ngabe na grand maître na par na. Ozali grand maître ya kobunga. Te na par na nga. Bon, ate ya kobunga mais na la titre grand maître. Ya kobunga. Oh yo yebi keza ya kobunga. Mais nga na yebi keza kobunga te. Eza ya kobunga. Alors, problème ezana ezanini.
ngai na ye pour na guérison miracle na faire voir bandeko. C'est ça, identique et l'autre temps. Et le mais au répondre que après l'if il existe raté mais Rosana moi pas si après nous avons utilisé mon limo. Oui, okozala na jugement, okoleka na jugement, après jugement nde okozamba na yo. O nzambe tango bakokata problème na yo. Que monsieur yo tala bakolakisa yo moni ofandaki na se pendant autant des années osalaki mabebo alors nini za mabe oyo zomona za mabe pourquoi ka onga moni za mabe mais parce que oyebi ki wana za mabe ozosala ngo mabe kasi mabe oui pour la autre question oui pour yo za compréhension du monde oui alors ce qui est loko za mabe pa na ngana tina mutu za malamu c'est que za malamu non mais attends, on a évité que ça m'a bé. Na kola, s'il vous plaît. Na kola, vous savez que vous boumez malam. Mais kobunga, kasi yango za kobunga. Okoni ya kobunga déjà. Nanya yebi soke koko. Bon, ni les autres avec cette question na kabino yango malam. Il enseignement ya homme spirituel ndé ekomema bien parce que oza kobunga ngona bi ke bozo tala bozo mona te. Pourquoi voulez-vous mourir en silence? Bozo mi boma na calme bino moko parce que ozo tambo lozo yeba te. Oui, tu utilises un livre sacré ni. Ngana nazana livre kaka oyangai. Il y a compréhension du monde. Et ça, il y a des livres sacrés. Vous avez monsieur les journalistes. Les livres sont utilisés. Nous avons des livres. La Bible, la Bible, Kingani, la Kingani, mais nous avons des livres. Vous avez béni ça. Quel pouvoir makasi. Quel cas? Non. Pouvoir makasi, c'est-à-dire. Et ça, un enseignement à 4 ans. Témoignage, c'est-à-dire. Qu'il y a tout le monde qui a un verset. Vous avez ce que vous avez dit. Ce que vous permettre na bengi poto suko que naza devant mission bolo bayoka ce que vous permettre na bengi megezali makamto ezali na benga suko oyoka vous sali voilà monsieur Kitoko alors délivrance et miracle c'est ça délivrance et miracle tout ce qui décortique les bus. Merci beaucoup bandeko balandi sur moi 10-15 minutes bolanda très bien et je suis le grand maître Kichaka nazali souci nanga na linginde nazwa ba problème oya bino nazwa yango na lukelango solution nde souci oya ngai na lingi et pas na bino nazoluka. C'est pourquoi parce que ba délivrance oyo boza kokende pona koluka mingi eza kobomisa bino lisusu na sens nini na ko expliquer bino batu boza kolanda ngai yango moni na yeko boto la ba problème na bino nyonso. Je suis le défendeur des esprits perdus. Problème tous ala kanango yaka nango pa ngai. Ozali na problème supposons. OK, pona quelque part ba kende ba sala ba délivrer yo. Ba sala ba prière pour problème ici là. Mais ba komi ko bomisa lisusu bino batu bozo kende ko luka délivrance. Na sens nini bazo bomisa bino. Yo OK pa kigandi alukela yo ndenge nini ozana ba problème na yo et si la a délivrer yo. Mais na kingandi yo comme pas azo délivrer avec condition. Et puis quelles conditions? Okoko ma place mususu ba ebiso ke non ndenge ozali boy. Il faut que ta soki carême nanu lokola problème na po et si la okosala 20 jours. Il y a jeûne et prière na 20 jours ana kosala okobanda kolala na se okokende kokuta mutu abela kanaye diabète aza diabétique. Il faut aller à chaque jour nzamba sala. Mais maintenant yo zuye asala carême ce que bobenga ka carême ce qui nini il y a 20 jours jeûne il y a 20 jours mutu abela ka diabète. Est-ce que akosala jeûne à 20 jours mais ozu o tien espoir que sala kobika tant mutu ana kosala et puis akufi pona il faut aller aka maintenant obaluki lisusu yo mutu yake pana lobi que non eza miracle nzambe mutu ana fa kufa. Est-ce que nzambe lingaka mabe? Nzambe lingaka mabe teza erreur ya yo molakisi ozo mema batu na ba erreur nde ba miracle ba guérison o bozo lukana il faut bozala maele tango OK et pas mutu a guérir yo oye pa na ngai naza na posa koyebisa yo teke o kende pa na yo kendo sala jeûne et prière ya autant de mbula bongo ozwa guérison non soki o melaka masanga soki osala musala ya mabe soki osala ka kindoki oye pa na ngana guérir yo naza na condition na kopesa te ngana ezwa nde charge na yo ngana kozwa kaka makambo yo ebisinga ke naza na posa ya guérison za na posa ya guérison ya nini o problème bo na koyebiso zonga na ndako na yo ngana kotika la kosala eloba prière na yo ti ekosi
la soko melaka masanga kende no na bar mela masanga me ngana ko guérir yo après cela nde uza solution ya oyo zo luka yango wana nazo expliquer bino batu bozana bagé bozolandaka ba guérison il faut boyebaka est-ce que na poser bino question bande ko balani yo zo kende bazolo ba keno il faut osala jeûne ya 10 jours 20 jours boyebi jeûne wana basalaka pona ezala penza jeûne ya solo o penza mbako yoka prière nayo est-ce que boyebi na kati ya jeûne wana il faut ezala na nini na kati wana ezaka ka jeûne et prière te il faut oyeba ko respecter ba loi oyo nzamba tie po jeûne esalema masumu ezala te na jeûne wana yo ko sala 2 semaines sans au péché mais au sala jeûne ozo sala jeûne de tongo ti 18h mais ozo péché. Alors maintenant après OK babigiso nini mutu wana ndazo memao na erreur c'est pour cela na compréhension du monde na lobi na bino ke bozo ba problème na bino boya na ngwepa na ngai ngande na retrouver solution na ba na ngwepa na yo te pa Yesu et pas na Yesu te et pas na ngai ngande na komema yango po nzambe bango ba komema ko mata dikolo te mutu mataka pa nzambe zate yo kanisi nzambe azali neti ndenge tolobaka awa na batu mususu bazolo bakeo nzambe na ke pa nzambe ona ke ko prier nzambe est-ce que na poser bino question a yango na lobi na compréhension du monde que il faut comprendre réalité ya monde okoya kaka bobandi ko senga nzambe bo éviter que ordre ezalaka même avant qu'il n'est pas président de la République il faut qu'il n'est pas conseiller na il faut qu'il n'est pas kingana ya mbio pour kotisa yo et pas président est-ce que bo éviter que nzambe wana pas voler que pas ne faut que pas mutu moko bo pas même ma prière pas na. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin. C'est Peli. Oui, tu comme na souka mais to solo di pensa bon monsieur Salamina tamo ko muke makasi bo problème ezalité et ça les 30 minutes. Oui. Et là que ça les force et monsieur za témoignage na yo. Na ba question na tuni wana. Tozo solo là. Oui. Ozo banga. Non. Ça ça na Alexa bandeko vraiment baza ko bunga malgré ba pekisi miracle ba pekisi ba film mais problème au téléphone au lit pas. Mais na dimio sikoyoka problème ezalité bande non en fait to kokozwa ba image mais ngala boya ki image naza poser ça na plateau problème ezalité mbide moi eza na kopesa nga pe yo sali no peni non o memanga na tembe te naza capable ya même ezali awa ko ko sala pe miracle olongwa matili kolo ngai sali nini non surtout ngai yebi mutema neza témoin mais ezali kaka tembe na bino bozala kanango ça n'est fini pour aujourd'hui alors moto na nzambe na bengo moto na nzambe oui moto na nzambe message à Souka. On rappelle que tu as qui témoignage, délivrance et miracle. On peut citer décortication, on décortiquer, excusez-moi, Maramou Belé awa wana ba question na tunyo ya nature à monde. Alors moto ne so lukata mususu prière. A luka délivrance. A luka Maramou Belé na tunyo la livre ça conseille o yo mo komba livre pe opacité. Izaka ya yo. Compréhension du monde. Livre, c'est comme la compréhension du monde. Oui. Numéro de téléphone, on a sur le cabine. Et puis, s'il y a un mot à ajouter. Oui, il y a des Zali, Bande Kobalandi, na pesi bino na merci, Batu Bazola na place, nous sommes déjà, na Zali Bosso na bino, na qui juste pour na ko pesa bino annonce wana ke. Et puis, je rappelle que na beti c'était na témoignage parce que Belé balandako déjà. Ah oui. Mais ba yebi place où t'as quitté. Voilà. Ok, merci. Bandeko balandi na qui juste pour na lobela ke guérison miracle. Ozana posa miracle. Ozana posa guérison. Ozana problème. Obenga ngana epona ozoba problème na bino sans condition. Exact. Et puis ya tikotaki. Boye bibino moko bato poto bato wapi boye bingai na téléphone numéro ezali plus 243 90 15 29 843 Nabandeli plus 243 90 15 29 843 benga ngai na n'importe quel problème ozana ngozo tungisa yo eza sans condition te yo na poto kuna banda kolala na se ambetu ngana prier no okovanda kaka ndenge ovandaka opesi ngaka numéro noto sololi na kosala loka ka makambo nyonso kuna yo zu guérison na yo biso to ana ba guérison ya ba condition te yango zo me mabino na ba erreur bozo ke ndeko kufa pamba na pesi merci mingi na monsieur le journaliste ya mbaki ngana merci beaucoup Biso TV merci beaucoup papa Kichaka Chaka voilà merci beaucoup grand maître Chaka Chaka.
Merci beaucoup à ma maman. Je salue maman Aminata Ndongala Bile que j'aime tant, la maman de Brad Bumba depuis Londres. Maman Aminata Ndongala. Maman Aminata Ndongala na sepeli na pesibote. La bénédiction est belle na pesibote. Amen, amen, maman la biso. Voilà, merci, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne éducative, professionnelle. Et puis je salue l'homme, selon le cœur de ma maman, Monsieur Freddy Bile le King. Merci à toi et puis la toute famille Billy, Gervais, Joseph, Verno. Donc merci à vous. On se retrouve prochainement. Restez toujours scotchés sur votre chaîne chez Biso Télévision. Et puis merci à vous d'accepter notre invitation. Merci Ozungu ya Ozungu. Ah, bye bye. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois oya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engambe mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde.